Orchestre vive la musique to kabona te tozali ba o ba pesa ka énergie na bango tina dernier souffle ya grand prêtre Mayas tozali ba biso tozali ba bo avida bazali hein ah bo profiter te papa ba kufiko papa meso za invite en songo tanga ngol ba masuluzo betati bo profiter na ngote bo profiter na ngote faut c'est beau féliciter biso pena beau féliciter que vive la musique ti le ezali vous autant un peu comme vivre la musique vous avez pas concert au betindu le va c'est biso concert ba kotaka papa ba kufina akufina Abidjan a beta la madose kabana ti le l'homme da pesi a pesi griffaza papa mbaza télé on a pesi idéologie ba to ba Hollande aza. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Bonjour, bonsoir, on va venir à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra, j'ai dit bonjour à mon caméraman Steve, pourquoi pas dire encore bonjour à madame Pichu Mangaya. Et voilà, le moment on a le vraiment tous dans quartier ma ma compagne, Toye et pas ya Papa Wemba, Toye Kotala, musicien na yo Papa Wemba Tika, Azara Awa, la mausolée de Tolbarage et pas vieux beaucoup là, village, Toye vraiment na village Toye Kokota, poto solo là, na artiste musicien ah vraiment tout ça et pas ya Papa Wemba nabi bana poto nyonso bosepeli vraiment comment on a lisusu ne pas à Papa Wemba comment on a lisusu dessin à Papa Wemba vraiment balobaka avant la banda émission na ngai je dis d'abord un grand bonjour à toi Kissinger Antoine moi na yolo na kata Moscou je dis un grand bonjour à toi aujourd'hui les jeunes port ba maître judoka na kata France j'ai pourquoi pas dire un bonjour staff cours de grand balobiso lingoli ntaba ya bien yaraka na staff cours de grand na cité verte na 13e rue chez Pichen au collier vraiment ngulu bien au collier tabac bien vraiment boye belé voilà non singa vraiment na Steve Tokota pour nato yamba vraiment invité na biso to toquer voilà et voilà on a vraiment to commis on doit toquer parce que tu es pas bateau ah vraiment bateau kaka oh et voilà il y a mon corps pour moi Bimi il y a mon corps pour moi bonjour maman ça fait longtemps hein ouais ça n'a plaisir moi c'est président à ton plaisir fort et voilà bana monde entier ba hôtel ba misu ba bosani yo soko koko se présenter ba misu pe ba oye ba kezai ba misu ba azananyo depuis papa ba kufa pende bela ba artiste musicien na ebele to to mona bongo souté ba musicien ouais ngai vraiment donc ma benzema ilongo benezango bombate na milieu souté ya musique ya Congo pe na milieu musique ya viva la musique ngai wa dire un fumu Savané l'un des musiciens il y a Papa Wemba dans dernier fils dernier fils la musique dernier fils pas alors mais dernier fils à vivre dernier fils il y a dans dernier fils il y a Molokai dernier fils à Molokai il y a village Molokai donc c'est ça et voilà to cause place to vanda to la monde entier merci parce que ba yambi biso kota vraiment voilà boni basango maman Amazon boni basango famille ouais ça va la famille mobile ça bien autorité morale na biso maman Amazon et pas ça est normal hein ça bien donc comme autorité morale mais autorité morale à vivre la musique ça y est voilà donc ça très bien bonne famille bon anniversaire na yé donc tu fêter anniversaire Kalamine guitare voilà donc bon anniversaire maman ouais. Bonne famille, bonne vie à la musique. Apparemment, l'actualité n'a pas besoin de la terre. Ouais, les alliés, vive la musique, tous ça déjà dans l'album, ils ont marché déjà à la voix du maître. Ils ont la plateforme Nios, il y a téléchargement, il y a mon kill Mobimba. Ce bakotika na site il y a vive la musique et site Papa Wemba officiel. Donc Papa Wemba officiel donc on a donc la voix du maître Ezana donc ngamo pe na chenze mbona ngamo Ezana donc c'est ça vive ça tout ça bien. Donc quand ici ngamo local il faut rappeler nga sous Papa Wemba. L'union ko tembe vieux aussi vraiment rappeler nga ouais. OK voilà. Steve Tovanda pour to beta masolo. Voilà. Oh, Star, Boni, merci vraiment pour Yambibi sur la montée, maman. Boni d'abord, vive la musique. Ouais, maman Benzema, vraiment merci. La visite, Nabino, c'est un plaisir fort. Vive la musique, vraiment, tout s'est comporté vraiment très très bien. Voilà. Tu préparais déjà l'album Nabiso, ça a déjà dans le marché. Okay. La plateforme et tout, il y a téléchargement, album Bezawana. C'est par contre, on a une page, il y a Papa Wemba officiel. La voix du maître, Banzem Robima, donc clip et Robima. Donc, tout ça s'est comporté bien. Chaque mardi, aux Arabes, on a répétition en place qui point à barre.
Donc on les a appelés à répétition chaque mardi. Chaque vendredi, tu répéteras. Il y a coulisses, il y a ring, pour préparer moi. On a tout préparé quoi. Voilà. Les photos, ça la sortie officielle, il y a la voix du maître. Voilà. Pourquoi après mort il y a Papa Wemba vive la musique à Bokabouanaki? Tu vas nous avoir tu vas bien de son pandina bango, bino pe pandina mino. Et ça qui d'abord dit à Nine parce que tu as vu que Papa Wemba là qui vivant, tu as ndor mona bolingo, nenga bando sang sabino mais pourquoi après mort il y a Papa Wemba Bokabouanaki? Vive la musique Kabouanata? Mais ba bien de son basa quoi ba. Ba longwa déjà kala. Moi c'est ba longwa déjà. Ben de baza suna orchestre te ba longwa déjà. Ba on y sonné baza ba milongo la des orchestres. Vous comprenez? Ba milongo des orchestres donc orchestre vive la musique to Kabouanate. To zali ba ba pesa que énergie na bango tina dernier souffle. Il y a grand prêtre Mayas tozali ba biso tozali ba bo avida bazali ba mbuta tosha fulankanda bazali ba zamba bazali bob jamusket azali ba dodo bas pe bango bazali donc vivre la musique au grand complet tozali. Voilà, biso pe toyebaka ke ba ben de son bazala kala ko lomi so ke ba ben de son balongwa quand même ba ben de son pe bazo tambola na kombo vivre la musique parce que to moni pe kuna pe bango pe kuna ba panzani bozui ba musicien déjà to moni pe kuna ba panzani est-ce bazui ba musicien mususu ba kende ki bazongi déjà bazongi n'est pas na biso be bazongi pas bino biso mutawozonga za soutien. Oh mais oui biso mutawozonga so azate to go recruter nde ba musicien sika. Ba mission nyonso akala vraiment balimbisa biso mutawozonga so kesa ate. Wana bozo roboma viva la musique. Ba mesana kina bango batu balongo bozo bo récupérer ba on force à Papa Wemba salama. Force à Papa Wemba na force moro boy o to ba ko tikala ko bosa na ngote. Papa Wemba na force. Ya osakana te. Mutaroya te ke biso to yeka poto to komba Papa Wemba bunga te. Na ko bungisa komba Papa Wemba. Papa Wemba komona azaliti. Vive la musique ezali, vive la musique autorité morale na biso na pesa coup de chapeau na maman Amazon Marosa coup de chapeau maman autorité morale na biso na ndenge nyonso so sala pona vive la musique na pesi merci na Cornelie Malongi les grands managers mes condoléances vieux na donc tozana matanga Cornelie Malongi manager na biso papa na bango akufi. On a mis tout ça vraiment matanga, mes condoléances pour aux alliés. On a directeur Didier Bokelo, on a secrétaire Gamma, on a chef d'orchestre Tosha Fulankanda, on a chef à répétition Zamba, en plus on a chef à discipline Ngayo na Vandi à Wadir Infum. Donc structure pour les avena carré. Là on lobby que ba o balongwa ba ozonga te. Ozobanga parce que ba o balongwa misu ba leki pe na force ba leki na oyemba na kata viva na musique. Matoi manga opesango embargo ya ba jetem na yo. Loposo nanga onimi egelela ba caresse na yo. Motema ekokite epesi misamawa pinzole tangi soki ozongi te na sambwe. C'est grâce à tes moninga yondo bomba pourquoi combien visible ce que ozo dessiné nga monene teo na konamika prisonnier ya souci esclave pas bolingo bomelisasio oyo zo salanga tata tsangwa konima divorce rororo na battre record à milelo na bolingo et puis singa suicide soki je t'assure na kozwa kimia ngamna salango wana bazalate na yesusu tutoki Johnny Lopez kota vocal ga Johnny Lopez wana sikutu na la voix du maître et la maître d'école. Tala mosika touti bi batongo banano bike bat ba hotel ba kama tanga ko mola bango tsenga ko tanga bangi bango quand même biso to ba na clé bo rien que la vérité c'est ba leki on a force zo banga zo teng ko mona bango par rapport à Indusa Papa Wemba bela wadire mfumu savani mwana yemba Papa Wemba siko bango na banga bango ndé na banga ne to yemela bango to betela bango danzo to pick and na Johnny Lopez bazala wana na télé mana ba télé ma pick and Papa Wemba na katikati bato tanga kombo basali nzuzi muzikati tangila biso kombo poto yeba
babendo te yebi bango te babendo babendo o basali nzuzi musique te babendo bayajon sans pas kutu azonga kanet ya Victoria ye pena makamba vive la musique pena ye zonga déjà ye fa bundela no makamba Victoria makamba vena biso kinkestir il fa bundela nanu ye makamba vive la musique ya bien te ya comprendre nzemba ye mana vive la musique papa mba mbango te nzemba sa papa mba yemba mais ça peut ebisa so papa mba yemba na ayemba bachango bayo ka se papa mba yemba ngote dans bulongwa da makambo wana on se comprend donc il y a vivre la musique état d'esprit mais vivre la musique état d'esprit pourquoi pas beaucoup benga bandeko balongwa neti ba bendo son ba sampa boya binone so bo sangana parce que bato ba koloba ke après mort ya papa wemba vivre la musique ekweya vivre la musique ekweya ti ils attendent vivre la musique ekweya ndeni ba jina mateta ba garder du temple bazali ba yazaza ba ali hein ba colonel Jagger na sami kili ba ali ba doli mo pour le vainqueur ba ali hein tout ça sous ba vient abiso Chikito Mushashino président ba ali vivre la musique ekweya ekufa ndenge nini vivre la musique ekufa ndenge nini tandis que ba grand prêtre bazali dans mon Mamadou Machuda ba ali ba René Mwinza soba de soba succès tom succès ba bendo son ba twana nyo so zongi bon succès ni bazana on lieu les basay orchestre na bango ma Benzema moi on a plein ni basali succès ni na maman pour bino pe bato botika na vivre la musique mais na biso kotate kota la bota beta la voix du maître ota disque to sali mais tshenzembo na bolingo beta na bolingo compliqué ko yala tabi ke bolingo compliqué mutayemba ngo bina file yo peso comme na bolingo compliqué bon bina file ni mutayemba bolingo ka ebisi okena zo souffrir oh yebisinga na kanga motema me yupisinga te singa kokangela motema yango eske liwana ngati nozolukango miso nanga ekomi maternité ya pinzoli motema nanga sanduku ya basusie ya kwario mabosana sango ya mbonge ndenge na pasaki ye manolokola katala yo olbini di bila file bila file ouais abi bolingo eza compliqué eza nde nyasi moko te Simbo te passe à Zali, force 3 mon frère. Comprends? Yacha bolingo eza compliqué, mais nga bolingo compliqué. Dans un niance moroté. En plus c'est là pe ba texte. Ils ont un moroté. Est-ce que oui que musique lelo comment na ki lelo hein? Musique échangeur, bamba rumba ngope comment ndenge bino scolaire bo bimisi we. Est-ce que lelo ko ko s'adapter na rumba mais na ninga ki lelo? Est-ce que mais OK bolingo compliqué te. OK bolingo compliqué te les bêtises. Ki lelo? Mais est-ce qu'il y a qui vivent? Biso si to banda de qui lelo kala maître d'école de qui lelo ils alara déjà. Ba 6000 ba souci déjà qui lelo. Vous comprenez des 6000 ba souci déjà. C'est grâce santé à moninga yonde bomba pour comme visible. So qui lelo déjà. Voilà. Mais qu'est-ce que fait que ba to lelo ba comment que yo oti okoma komona vivre la musique le quoi ya bia yo le quoi yo nde batikela ko charge mais na vivre la musique batikela ko charge te bat babi yo égoïste makambe belé ya vivre la musique ya bandeko belé mutu akokanga ngo eza yo okama la ndeni koboya ndeti déjà baninga bazonga boye kobeta baninga musu 12 na micro mais na bien na le bien vivre la musique des orchestres na chef de discipline bapesanga poste na chef de discipline za pour la ya pambate non na chaka discipline dans le mouvement na chaka discipline makamno se sans discipline Benzema et olekate eza bien te maram tout faisant na discipline so ba veredi ba vestino ba bin disque ba la voix du maître c'est pas ba comprendre te ba beta papa mais officiel la voix du maître ba comprendre ba nzembo tout ba ve Luciana ba ve na so redi amisi ba vestino ve na so joli mobiala ve na so manda chante kumu ayemi na disque na biso que ton âme ça mon force hein pour bébé que bino moro ça vite non bobolingo compliqué pour me melingango amona invite et ça que ba vieux ba comprendre que non te o ba petit na biso orchestre na biso photo za na bango eza mabeta
eza ngo mabete ba vie na biso siko bato tanga ki wana moite ke basali o acte ba vie basali te ba ba créer le moko boye pour ba déstabiliser vivre la musique ba sala ngo lepo na bongo mais ba sala bon preuve ane ke ba o ba comprendre ba longo la bango ba longo déjà semi balit c'est que sala bino passe et ça nga ko de sala nga passe na eloko moko te pona ba ke ba suka na bongo mais ba ba suka bongo nga ko de lobela nga eloko te po ba na derrière ma nouvelle critique l'an 2000 panzana ba ke pas tu peux t'arranger sur la vie la musique tout un programme na biso quoi c'est ça. OK voilà tout ça kana quatre émission na biso après mon papa Wemba est-ce que bato bando ko soutenir orchestre les papa Wemba zalaka est-ce que bazalaka kaka bayaka kaka rendre bino visite ouais majorité yara la bango penate quoi to bomba te pour mingi na orchestre oui eloko mo papa Wemba ndo biso eloko mo la ba répétition et belé à batu bayaka otala ngai bayaka pona orchestre été tu peux comprendre ngo belé bando bayaka ko landa leader bayaka sur moni majorité ma kambo belé et on mona que l'on ce qui leader azate orchestre orchestre c'est rapena et ningana kaka comprendre bon c'est normal mais tellement que tous papa tous maman Amazon mère na biso azali ba opi baza pembe na biso pe bazo soutenir biso neti ba vena biso basami mikobi neti ba vena biso ba ya kilo bravo pacifique neti ba vena biso ba Morgan construction ba vena biso loka ba René Mouza soba de soba ba José Matungé ouais ba basi lokola ba Angèle Diansuka na Suisse ba tumoko bazo soutenir pour baza na foi baza pena na esprit que orchestre ya orchestre la bango pena ta mère faut ta rep concert tane to betara bato gango bana ba succès wana o bazo ba ke bana ba succès wana surtout che bango pena problème awa biso awa o ke la bango mawa bato bana succès ba yemba be ba succès bazo la bango ngala ko zo succès pe na te na zuna ka succès na banyo so sa succès na bango nyonso on dit bata mukute te nani on pourquoi pas parce que seulement qui toko oui ba tshaba mo mo ko ka te par rapport à na bia tukutana kolobano lo mote mer tukutana na bango tukutana na bango tu wana na ba concert na ba festival na kotanga comme na temps ko fula bango te yo ya ka répétition na biso ya ka concert na biso okepe ba répétition na bango obenga pena wa dire mfumu wana raison malgré papa zate mais bon pena na discipline na musala bo travailler fumu ndeti nesko na aider yo tangela ba komba ba orchestre o ngana koko kende ko rendre bango visite na RRP après na yesu vivre la musique après to zongelo sous na émission pona ça la différence non na temps ya retourner yende muto journaliste journaliste na bi ba orchestre lo belate na banda pa na suka pe yende faut tangela nga komba ba orchestre yende tangela ba ko saison ba 6 hours yende tangela nga matangela ngo yende tangela ba ko saison ba 6 to mi bo na ba papa na bana vive la musique depuis 77 et Salama vive la musique orchestre le théâtre beta masula vive la musique nabia non écoutez c'est normal na lobby mais c'est normal Benzema na robselo moko mutu nyonso na parler na bango se père na bango za souté en vie damage échangeur kodami mutu tout obo yango ndeni vous comprenez obo yango ndeni ngala to voyager to beta ba tour nga papa en Afrique moi d'Afrique mais amanga ata mon en Afrique na autant mata 25 pays Afrique OK vous comprenez donc sur les ngala autant na sala ba voyager wana batum soupi bazala na bangote de exactement comprendre ils étaient ko ngala zala kitana de ngabla na clôture ki non même soupi le bazur élève le pour mo voyager bispe to mo voyager mais net dans voyager ça sous ndenge wana te et ça normal to boya ngote sa condition commis sur to sani to tika musala ko papa mbazate to tiki musala to tiki maramoto non to za mibali to ko bunda ti to ko longola défi pe to longola pe défi preuve en est que bon vive la musique zo tanga matilelo c'est OK c'est ça li tu peux dire quoi d'avoir bête sur le solo la rosa kaliko podium zo mona papa mba ko kueya et mando salo et ça la rondeni bon zalara pas si na s'attendait que vous allez ningwana to s'attendait que non papa otika biso bongo presque bon et ça n'a pas si makasi le ba ko annoncer biso que papa mbakufi
pour tous donc tous na tourner à Moulin et à Moulin au tengo sala donc on 2 semaines à Abidjan après to Kenya to Angola après to zongi kin to préparer siko voyage aux États-Unis. Bon, malheureusement là, on propose de dispose voilà donc to condamner ta mobilité condamner mobilité donc oui ça mais ça biso passi preuve ane ki yango lelo bomo seka biso preuve ane ki yango komo seka bomo seka na bino biso que ndenge nini merci papa m'a fait mais botam sur l'histoire ngo zande mususu mais ce qui m'attend ça pas voisin ba tchara basala fêtité mais to comment on comprend que na Congo vivre la musique vraiment dans le rôle grand prix Tazate vraiment on est qu'à vivre la musique et koufi mais to jali vivre la musique et koufate tout ça. Ouais, après moi papa mba tika ka album pourquoi vous continuer ki ka te idée na album ou ya tika kana boke nango ba tourner boke nango liboso bo sala nango promotion ni essaie que botika album wana bon moni na ba producteur hein na ba producteur qu'est-ce que façon de parler ka o zo lo ba wot qu'est-ce que beaucoup coca non, je vais répondre à la question. Voilà. Quand est-ce qu'il y a beaucoup de coca? Les producteurs bazo commission est-ce que vous avez confiance à bien que ça biso? Journaliste à Zamutoyo après ça information est vraie. Na média pour les producteurs bazo mona bazo tala bazo mona que c'est que orchestre eza bien mais quand bino ba journaliste c'est bazo douter biso les producteurs ba mona les journalistes c'est la bango moko bazo douter est-ce que to benga bango comment c'est ça le problème bino mo ba journaliste bazo boma biso quand bino ba journaliste bon donc c'est la biso jeune timoro ba Jacques Zengi quoi tindika chakal bazo CP na biso mo boma biso c'est ça. Donc, le producteur Bazan à Bango, bientôt là, tu es en Afrique du Sud, il y a docteur Gingombe, tu es en Afrique du Sud. Ceux qui sont en Afrique du Sud, tu es en Abidjan. On programme parce que papa m'a dit album. Album, on a pourquoi pas continuer quand album papa m'a dit qu'il bosse les longues promotions, bosse les tabac clip, qui va audio, on a beaucoup moyen de faire ça parce que album, on a les arrêts des gars. Tu es en Abidjan déjà. Mais c'est qui bosse les promotions, non, tu peux bosser l'album. Parce que tu as un album ou un bima. Et bima déjà, papa m'a dit album c'est bima. Promotion. Bon, promotion c'est normal. On dit, tu es dans moment ma casse à Benzema. Coucou fait la papa nani, papa wemba, blague hein? Ils a blagué. Donc on a mutunyo vraiment zaki na souci mututu vraiment makamunyo c'est pena nasi. Tozi souki otali tozi 5 ans, mais 4 ans. Au pena zaki pena toza pena yakobo maman. Oh bah tout ming balba qui vivent la musique et koufi mais les lots na comment comprendre que vivre la musique et koufi na ngote bah tu vas comprendre que tout ça qui na robom maman pour na travail il y a un moment de préférer que tu la voix du maître parce que la voix du maître c'est album na biso ba musicien pour payer ça biso temps tout ça la ba clip pour payer ça biso temps to banda promotion donc parlant de ba producteur na biso ba roya na bango donc c'est ça on les producteurs production à Papa Wemba le producteur ba solo nena Papa Wemba donc ce qui ba boire clin d'œil ba benga biso dozali vivre la musique ezali c'est ça biso zali voilà vivre la musique ezali on a besoin on a vraiment deux cartes le Papa Wemba ko fete Papa Wemba zara toujours parce que à sala makamba minene la musique o belé pe bazo ko kaka ko sala ngote tisikoyo fumu nto yeba mpe orchestre zongi mais na ba animateur nini o bino bozu ba animateur asika ou bien vous gardez ka ba animateur o bazara na vivre la musique vivre la musique tout ça un animateur moko ya kala biscuit pardon biscuit des écoliers à non biscuit des écoliers ça longwa beaucoup bengi pas zonga biscuit des écoliers bon na pesi bambo de place azali to tikala na animateur na biso moko Bob Jamusket hein Bob Jamusket ambassadeur de l'ambiance yemta tikala wana na deux petits na biso moto ya sika o bakimisi mutu wana otangi kombo pour boire ba petite na vibration les muta kokite pour les muta zaka la bloka ya kala les muta tanga ya kombo azala bloka ya kala comprendre bien siko soit petite na bae Samantha comprendre Samantha na antivirus puis Bob Jamusket oh quel trio
Tu as renouvelé ma moussou sika. Voilà, donc vous moussou fa sika sika kota. Tu as bien arablo akala te banda tu as conseil banda blo tu ka papa matika kika yango ate. Photo que na pe blo moussou sika on ba petiona antivirus na samanta bazana do pesa biloko. On a coordonné bango vient bango Bob Jamusket ambassadeur de l'ambiance. Donc ça va marmer les gars normal. Ok, voilà. Ma campagne est normal. Voilà, bon, vivre la musique, hein, bah, vivre vraiment, bah, ça, on a vraiment le lot, on a qu'à Molokai, hein. Tu es vraiment dans qu'à village. Bah, il faut qu'on y ait ta makolo, on a qu'à village, bah, village, et tu as la village, bah, négliger un village, n'a bino tato, qui est, ouais, bah, comme ça. Ah, là, qu'il y a un village, n'a pas qu'au bêta, tout, mais ça va bien, hein. Ça te fait comment leur vend du total, là, toi, on a qu'à village Molokai, ah, bah, souvenir, ni nous, vraiment, au monde, on a qu'à village Molokai, là, papa, un bazar. Donc, on a fait un chapeau. Aussi, on a remis ma papa et ma salle à aventure dans côté. Donc, on a zappé papa ou ngai. Donc, vraiment, tout ce ming ou baebi. La musique est venant dans ça dans le pina kaka awa. Concentrant au kaka awa. On a zappé pena ou azunga pena bokolinga, tangisinga banchik, kotinga mahamandule. Donc, si on a vendu awa, si on a zoté l'air mo ba chair de poule moyaka de la viande nova na passion via zaki wana malheureusement là on a zo bagalon propose des dispose mais surtout ça on a pour défendre cause voilà donc cause on les a vivre la musique na papa wemba fumu nande totala musique ndenge zo kendele fumu so to lobio tanga biso 5 musiciens au vraiment monique ba la de la musala ba na idéologie ba vandika wana ndeti ba musiciens ngai nakozalanga mutu mo nazalanga direct nga bena mutu vraiment na génération na biso vraiment dans l'orchestre naie au sentir pena eza pena na structure pesa posée eza héritier wata na ninga foté pour héritier soke otala yeni osamanga muna yo mona pena keno aza pena esprit pena ya wenge dans aza pena mona pena ya maison mère pour structure naie dans l'orchestre naie na structure naie ninga osala makam naie au moins pena gazo ki leçon vous avez pena leçon bien na maison mère yango moi makam ne peso ke ndinga wana ndinga mabete hein ba tutu bazana orchestre na bango bazala leader na bango ba orchestre na bango mais so tali posé nota la succès nota la succès nota bambongo na bango te nota pena musalande ne osala ma ressenti tala place idée azali japonais c'est que du sur azali hein place il fait na japonais azali c'est que du sur azali ba blague te dans l'orchestre pena dans yozo ba na ba succès bon on ngai ponanga l'état qui artiste orchestre ça pena assis pour le moment l'orchestre pena eza assis eza wata. Voilà, là, Roby Watanabe, le bani n'andéconae, c'est le yo. Acheli Libaya, même jour, hérité Watanabe au Beta Stade de Martyr le 25 décembre. Tomoni, c'est le petit concert le 25 décembre. Acheli n'andéconae Libaya, au lia ya soutenir n'andéconae, mais Acheli Libaya, au le bani. Kolanda na ote. Mamba c'est le na wata Holanda te. Wata fana passer le autres. Wata fana nda passer le. Ouais, na Kasavubu. On a wata côté maison mère. Donc tala kam dubola nda ndaku moko mbetu moko bolia bola bo mela bo bimanda ku moko des familles moko boye na oyo ba ko muta ko kabola ngaza te comprendre kolana na c'est la petite publicité voilà là c'est la petite publicité kolana na ote héritier na wata ba bomana ba moi maison mère wandi bazakana ils ont la clan viva. OK. Comprendre ils ont clan viva. Clan viva na bino mona na te but subino ba ninga ba longo ba ko sala bango bino ba ko tshela bango mo kalo ya bango esimba te ya biso simba te mais clan wenge to mona bana ba obima ba sa ba succès bino tisiko. Ah bon pas ready à miss. Et bon Kofi Olomide gas. À part Kofi. Oh kasi yo les biso kasi. Moi do tshela. Dans la génération la bino parce que ba Kofi Olomide ça yo comprendre était na biso OK. Mon génération oh lelo oyo c'est la musique. Comment tu as banda papa banda 77 banda idéologie vivant la musique banda tilelo oyo mais di génération so vivante génération yo c'est viva qu'on voit ta ngolo keto ya ngolo makamnyo so ba bien rasé bien parfumé bien coiffé nana banda nana idéologie allez le papa mazato moi était temple très vite
temple est vide. Est-ce qu'on a remplacé notre temple? Ah, mais si vous faites pour nous, pour nous, vous succès, mais pour nous. Non, pas exemple, mon papa m'a fait un bidjon, à bêta la madosse cabana. Si l'homme a pesi griffe à ça. Papa m'a zaté, on a pesi idéologie. Batu Hollande. Aza. Oh, maman. Vous avez journaliste, vous avez non. Génération. Papa m'a dit, mais si on dit que biso vive la musique, je n'ai pas un exemple, mon Kofi Olomide. Ah oui, tu vive. Il y a comment d'ana tchatcho. Ah oui, tu vive. Mais si on dit, Michel, vous êtes en train de question. Oui, tu es à la maison mère, non? Ah, casse. Mais bon, biso, après Kofi Olomide, après banane. Mais biso après nouvelle écriture. Voilà. Ce qu'on a dit boya bon, on a ça. Binosco. Oh mais wadi mfumu to lukanga sina na 66. Wadi mfumu azat. Yeyut. Ayanga la bimala ba na tele makoma na papa emozo ba aventure. Bato tanga komata so ba papa mbatika ba ata mukile kufali ba senga na ma papa mba ba ata pasteur. To tsika no ba blague ko papa mama ngai mana papa mba. Hein? 6000 ba se kanga partout ba ebi. Naimana papa we mayaya Benzema. Naimana papa we mana mukete, na mukete, kozonga mukete na mukete. Bato solo ba se to kutela ba kitsa mutu a wadire, mais bana ba 6. Mais bana 6. Bakiti mutu par rapport ya âge to par rapport à ancienneté, na bima liboso na ye. Magazu 6 dans 2 mois 3 mois mais na bima liboso na ya. 6 dans 2 mois. Oh mais tanga bango ba 6. Bato to tanga génération bana 6. Ngana 2006 déjà. Na betana papa wemba. 2006. Si on a un succès, on a des missiles, on a quitté, on a un quartier. Ah, bon, profiter de papa, on va kufiko. Pour pas me faire un vite en son autant, on roule dans ma sous bétati. Bon, profiter d'un moté. Bon, profiter d'un moté. Eh, Benzema. Au fumu. Bateau tout en oebi, baebi au fumu. Baebi au fumu. On a ma papa, ma tango. T'as rien à papa. Parce que l'idée na bango place ba bino orchestre wana ba miso bazo kazo ma papa mbate ba l'idée na bango o ba bimisa bango mais ngasi na tanga komone nini ngai nazo répondre na salon yozo ba ke succès ba l'équipe na succès yo nazo bisa yote ça par rapport vive la musique après mais vive la musique il faut comprendre Benzema biso to tina choc to tina choc makasi eh faut c'est beau féliciter biso pena beau féliciter que vive la musique ti le zali vous êtes un peu comme vive la musique vous répétez ba concert beti ndule ba sepel biso concert ba kotaka to beta chez Temba na plein papa mazarete so beta concert so coach boulé que papa magoya ma papa ma été ondimi ou na tuna ki to ko mona bino na Bercy sans papa wemba pourquoi pas ouais vive un grand mouvement vive la musique ouais grand mouvement au Saranate biso moi poto moko vive la musique biso même moko benza makanga data lelo les jours oyo affiche na poto vive la musique à concert na poto yabeki biso to beta concert wana est-ce les ka concert to na biso papa wemba bele ba sala ba chara ba fiche ba beta concert affiche que mais vive la musique moko mona que vive la musique na poto vive la musique to beta pour tous les combattants wana ba la Firenze OK ba la Firenze oh mais bisaut bato tout ba comme ça depuis pour baner mission mango côté ba yo pesi bango te ba ko bungsa idéologie bazwaki déjà vous comprenez Benzema on a bisa yo mokolo le jour où vive la musique yo affiche na poto que vive la musique zo a poto zo beta concert au mona to beta concert de rangement ko zala te bitumbe ko zala te bato tout ba na poto wana bana la Firenze bana la musique ba o baza ba fanatique ba orchestre wana ozo boulé ki orchestre wana baza ba fanatique ba utan la musique bango mo ba leader ozo tangana bazana no bata idole vive la musique pour beta da formatant lobby forme vivante kasi autant tangi forme mais c'est dans ndeni pona cacher na binu mutazwa cacher maman Amazon non bureau zali vous faites comment si na famille na bano ya tika non structure penezali structure zali ndenge makamne so zalaka nango Corneille Malonga za manager mais ça c'est normal. Bah santa blamba boy. OK c'est ça ma bien. On bien ko. C'est bien babi pa musique babi ba on dem voix ta yangolo. Ça on bien. Boy pena. Ça on bien. OK c'est OK mila ta boy. C'est que OK ba la binote. Ah. Boy. Je sais griffe ni. On a vu que bino botomboka na ba griffe. Faut ra au Dolce Gabbana. Faut ra au Dolce Gabbana. Maman.
Mais dans un cas, on a Dolce Gabbana. On a 20 millions d'euros. On a poto, on a poto. Mais voilà, t'as voté. Voilà, tu vas tu continuer. Oh oui, quand on va casser, avec un poto, mais voilà, t'as voté. Mais quand là, tu appelles le échange, après à banque, comment diminuer, mais comment la chou, la tolo polele. Est-ce que tu as père des enfants, on a ta polele? Bon, moi, on a la tani. Responsable comme moi. On a ta bon. Niveau par on a vu ça beaucoup de sarabiso ndenge moroti ba na poto ta bu ba on ba ketche minene zongo ba on ba ketche minene Weston oh Weston ko tika na idéologie papa wembe ba on ba ketche minene na ba serviette kasi ilo ba na ngona serviette ketche minene ya ko beta pièce au zongo ko ta gala sur ma pièce. Oui, la moni chapeau, on a se rappelé dans le chapeau mon papa Mbalatara hein. Et yango est-ce que papa Mbalatara avant tout bélia. On charge à vivre. Ah merci. Chapeau yango. Merci. Dernier bisouté. Papa doit mettre tout na chapeau na kenda wa. Chapeau yango. Dernier fils à village Molokai. Est-ce que ozora chapeau ndeni là papa kweyo lokoti chapeau là. Voilà papa oyanga. Yango zo chapeau. Nazala ngoni ebele. On a perdu nanga. Tu bêta comme solo, tu bêta ma musique. Voilà. Et voilà, bocho bimsa. Eza album bien eza single au bout tu vois que ça album voilà. Comme bonango. La voix du maître. Voilà, la voix du maître. Pourquoi la voix du maître? Tozolanda nzela ya maître. Nzela ya maître et tozolanda. Abmisaki maître d'école, ce que tu es non, la voix du maître. OK. La voix du maître, on a combien de rumba, générique? On a des génériques au tout quel rumba na rumba. Mais pourquoi jusqu'à ce point tout le monde a mis colo au bimisi ba générique na bien mais obetate. Eza dit ya nini promotion ou bien ba générique bando simbara aller papa. Obi biso na tomani na promotion terre. Doté kana na réseaux sociaux. Mais boze la ni pour non, dossier na biso to système makam na biso pa vena ngai. Le système n'a pas vu Didi Kelokelo, inspecteur que je salue, on vient d'en parler. Le système n'a censure. Comprendre? Le système n'a censure. C'est que tu as une étape que tu as ça là clip, quelques clips où ça l'a mis déjà. Tu as une foot à sucre dans la chaîne pour ma salle, ma gamouille sanini et banda pour les gâteaux banasco promotion et la voix du maître. C'est vraiment générique on a tous zoa pende ba générique ko banda obinza vraiment. Viva la musique to na style na biso. Boza biso te ki wataka taka te. Et bon beta ka ba sorte ya ba ni to zoa. Biso za na style na biso. Viva la musique. Tant oyo quand on comprend que oh viva la musique. Voilà. Et voilà, t'as la vraiment caméra. On a appelé sur occasion de l'équipe na cleboa.com. T'as la caméra vraiment solo là na ba fan yo sa viva la musique. Solo là vraiment na bango expliquer bon que album est bimi déjà. Nini bakoko sala na nini bakoko sala te. Vraiment merci vraiment maman Benzema. La PC vraiment tout ba fidèle tout. Il y a Cléboa au bazola nanga partout dans le monde. J'ai lancé Kaka. Appel nangai na fanatique tout y a vive la musique. Album Nabino La Voix du Maître. La Voix du Maître ils a déjà na ba plateforme et tout. Il y a téléchargement dans ce Kotikara Papa Wemba officiel. On a déjà La Voix du Maître. Au semi-semi-ga banzembo ba clip ezaona via Veridi Amisi. Ça a déjà clip il y avait la biso Luciana. Je viens na biso Joli Mobia la Payembi. Papa na biso Janana. Hein, papa na Gims na Daju, il pas à Embaki, vient na biso Stino Mubi pa Embaki, Manda Chantikumu. Vraiment merci na apport na yo, merci na encouragement na zo pesa biso gra toujours tous à la peine na esprit. Non vient na biso général des fois on a tika ki biso mais à Embaki pe na album na biso, album est vraiment costaud. Boza vous matin ko yango. Pour le programme na biso orchestre répétera chaque mardi. Nous avons un repos qui pointe. Vendredi, nous avons ma campagne. À la place de Vandi, dans la coulisse. Deux coulisses. Nous avons raté ça, nous musiciens, nous travaillé. Donc chaque vendredi, de 10h à 16h. Et le programme est belé. On a merci et belé. On a vraiment soutenir Bisso. Neti bako deko bongbalanga. On a katsa Mikeli, tout le monde a Pichubila. L'homme en caisse, nous avons Martin Kalombo, nous avons honorable
Dédé Kanunga. Dédé Kanunga. Aujourd'hui, il y a des sabato, ils soutenir l'album. Et on a dit que na biso bazar déjà nango. Bazar déjà nango déjà. Donc consommer la voix du maître sans oublier Pichou. Pichou Bila, l'homme en caisse. Pichou Shimoto, Nzamba ba play na Canada. Donc vous continuerez à consommer la voix du maître, surtout mingi bolingo compliqué. On a dédié Vienanga Mamadou Machuda à Paris. Nzemba ngwana Delphi Lumbila tout bazawana, donc c'est ça quoi. OK, Fumu, to comprends que malem na soka émission na biso. Fumu non ngana tout non. Par rapport à travail na bino, est-ce que beaucoup de défendre rumba et vivre la musique? Le quoi papa et mbandé mon gazala qui ont vu ou bien comment? Beaucoup de défendre pendant rumba. Pour vivre rumba. Et le go na webso Benzema. Yoga la voix du maître. Okay. Voilà. Donc de voir yoga la voix du maître. Yoga bolingo compliqué zawana, yoga boyanga zawana, yoga Tripoli zawana. Yoga banzemo belé zawana quoi. Donc on comprend biso to zawana poto pesa kaka oya biso. Ba savoir na biso to zanango. Bon comparer biso pena papa et mate papa mbanzoko. Benzema papa m'a monné makasi. Biso to sala OK, ba fanatique à vivre la musique, ba mélomane na biso. Pour biso pe la génération na biso, oh génération na biso pe. Et vivre la musique mais la génération na biso. Vous comprenez? Donc ba pe sa chance, ba pe sa solitoi, to défendre regard, to défendre cause pour ba parole on peut bazana ngaka. Bazana ngaka, ba studio pe bazana ngaka. La succès pe bazana ngaka. Talaraka. OK, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci à vous accueillir pendant cleboa.com. Je dis encore merci derrière la caméra à toi Steve. Je dis encore merci à Madame Pichou Mangaya. Bambote la batnyo so balinga kayo avant avant au clôturer na biso pesa numéro de téléphone pesa bambote na batnyo so balinga kayo na programme tokoko yo kanzembo nini ya vivre la musique oh vraiment batu place ba vendre baba non papa mbazara kaka to na bokabwanisima to elo mususu osiko na raisonner venant Alpa Chino bokabwani ya papa et maman isobana to mona kipasi isobana to tele nganaki okote na gazina bangwalinga kibiso mama mesika kendeki yazwaki ye mobali papa pesi katikala laki yazwaki ye ezeleo biso bana totele nganaki tolalaki esika nini te toliaki biloko na fulu totambolaki mpe tosengaki bato ombongo na balabala biso bana totele nganaki oye mama bundela zambela nzambe sambela balimbisa bino oh mabeboko sala boyebite bondela zambela zambe sambela balimbisa bino oh mabeboko sala boyebite nzambe yasala makambo na makambo isi ebele Yesu nkolo Jésus. Nzambe nangayo zaliye na likolo ezazala malu azala molongani nanga tobe mobomi nanga na yeba papa ye mama bundela zambela zambe zambela balimbisa bino oh mabeboko sala kwebite siko nakoya susiloko nani akotina bilanga nangalasa
mosusu masangu nani akotina bilanga nanga loso ye mosusu masangu tala tina tozonga nesima die nganga makata bito bisusu bokoko tokomi obungisa ngoe kana petolonga matlamu teya wana solo lolengela longebwe neke baina pebi bwele babwaka ye longe mbojove souri azali neko ya ndekete neko ya nyama te bango nyonso baboya ye yango tozongela ndesima die po tokomi olanda nzela ibale à la fois talatina tozonga ndesima die. Voilà, Bambote notre Lingakayo. Et puis programme maman, on peut signer un numéro de téléphone. Ah, Benzema. Ouais, vraiment donc merci. Vive la musique, tous allez vraiment bah tout balingi vive la musique partout dans le monde. Tous en abisso bon na grimace sur la télé vive la musique les hommes moko vive la musique au panzana jamais. Autorité morale na biso maman Amazon. Tous en chef na biso Mbutato Chafulankanda Azawana. Cornelie Malongi, manager, directeur de Didi Bokelo. Donc tout ça pénant. Donc chaque mardi, tout ça bon dans place qui pointe. Tu répéteras de 14h à 21h, tout ça chaque mardi. Et vendredi, tu répéteras à résidence à papa. En attendant, tellement tout ça, non, pas comme de misé. Mais tellement que tout ça. Ah, déjà comme misé, à papa, on va quoi. Misé comme de misé, on compte le gouvernement. Voilà, donc, et si là déjà, le gouvernement a récupéré, mais bis tout ça pour Talarara. Bana parler tous en an yango moni donc tozali apesi bambote belé na bato balinga nga basutena ngai na mona venanga René Mwinza Soba de Soba na mona venanga Dede Makonda na mona Trésor Ngando papa français papa Yoyo équipe de France la PC équipe de France Mobimba Narata Paris Bambote Ibele, Nazoma Trésor Ngando, Nazomona Parigo, Rife Malenga Parigo, donc pas Bambote Ibele, Nazomona Soussou, Station Seke, 5 fois nationaliste, passe aux alliés Bambote Ibele, numéro Nanga Ezali 00243 9 92 83 26 36 09 92 83 26 36. Ouais, vraiment donc Benga va dire et moi conseil ce peine à lobby ma bé du ranger ba misusu de kolo vraiment la singi bino pardon ezara ma kolo bakaka quoi vraiment ce qui peut déranger binoté vous soutenir peut vivre la musique na bino orchestre na bino. Talara ne ba journée c'est vraiment autour de la question est-ce que tu koka est-ce que do bazara sir na bisoté donc grâce na bino fanatique na biso vivre grâce na bino mélomane na biso vivre la musique pour changer bon histoire pour changer bon paroles biso tozana pour te défendre cause vivre la musique papa on bat toujours. Voilà, merci à toi. Papa, moi deux mboté hein, moi deux personnes candées à c'est pas une émission au fond, ils ont une émission bien. Taka Benzema. Benzema dans son moto. Mais le moral dans le bas, pour nous c'est ton le bas, mais on a plus de réponse mais la mon qui n'est pas au kata. Il y aura une répétition. OK, merci. Comprendre souci il y aura une répétition. Na mukuse na pesi venanga chirimbi lombote. Venanga chirimbi la tout ma place on a parlé na pesi lombote na pesi susu. Ser nanga izina ndelo. Maria Luzolo pe na PCP Mbote et puis na PCP chanteur na biso Azawa Bavon Bankunga Azawa Mbote maître Dino Lambo na PC Mbote Lama na PC Mbote en tout cas vraiment na suika wana il y a la répétition et ça merci et voilà je dis un grand merci à toi qui Kissinjo Antoine Mona Yolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Kissinjo pourquoi pas dire un grand merci à toi aujourd'hui les jeunes portent mettre Judoka Nakata France. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Dora de Lix villageois pour la vie. Pourquoi pas dire un grand merci Balobi staff faisant moi qu'on a première entrée cité verte hein, Balobi staff cours des grands staff cours de grands Ngandantaba Balobi so lingola taba bien
bien ngoulwa bien yaka vraiment na cour de grand chez Pichen surtout nika cour de grand chez Pichen Rolia vraiment taba bien na première entrée wana vraiment bon na monde c'est bana poto soko ye place Rolia tabezaka à place moro cour de grand la première entrée c'était chez Pichen Rolia vraiment taba bien ngoulwa bien ngana bino tokute na mission sika merci bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto.com